Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Ezalaki te posa motema nanga, ezalaki te pena makanisi nanga. Mwana nini yango akosepela, atikala ye moko na mokili, baboti bakende treto. Nakoma komona pasie, affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te. Nani akodolotenga
Et bien voilà, mesdames, messieurs, on est donc à l'orphelinat Amiba. Nous sommes venus visiter nos amis orphelins. Vous savez, la Bible nous dit, dans Jacques chapitre 1, verset 27, la région pure Saint-Est de Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions. Fondation Rabbi Mavinga, nous voici encore ici. C'est bientôt la rentrée des classes. Et bien, nous sommes venus leur apporter quelques fournitures scolaires ainsi que parler avec eux. Ça fera du bien. Merci à maman Albertine, merci à maman Grace depuis l'Angleterre. On est ensemble. Fondation Rabbi Mavinga. Wouh! À jouer la guitare. Merci, merci. Merci. Allez, Tobete Nzambe Maboko. Voilà. Mbote na biso. Jou wana bagi na oya na yeto na yete. Mabeto malamu. Na tinep na pastel te akanda yaki abozai na ye. Bolie gâteau. Ezeki toko. Poso ezeki toko tena isaya suna gâteau msusu. Voilà, merci beaucoup. Na présenté na ba maman te na bon boyi ba motin. Ba maman so baza. Ba maman so baza ba protocole na CFC. Centre évangélique de la foi en Christ, église pasteur na Kambaka. Pasteur de la foi. Merci beaucoup. Baza ba protocole ba bi lelo pa rabi to tiko te photo accompagner pe biso beto kende orphelinat. Basal mabeto malamu. Malamu Tozana maman Angèle, présidente de la protocole. Toana ya bijou, ya to bien ya bibi. Boye binzem ba yembela ezandeni. Ba yembela ya bibi. Nzembo ezandeni. Bibi. Yo boye don ezandeni. Bibi. Mama. Ye wane ya bibi. Ye pas un protocole. Et puis ton maman biso, ma Lola, il y a un protocole, il y a CFC France. Vous savez comment on a bango? C'est vous savez peut-être on va mettre ma boko. Bayana bango. Aïe. Merci beaucoup. Nesem non ya rentrée scolaire. Nani azwa quitter année oetugolega nani? Olobi? Bisonya Stozwaki. Stozwaki Wasaki. Bisonya. Ok. Obini. Stozwaki Masari. Merci. Bisonya Stozwaki to beti mabo pona biso moko. C'est tozaba na maye. Ya on est no quelques cahiers. Ba cahier ndambo ezao. Ba cahier ndambo ezao et sunga Apa bakaye na elino pe basak. Elino pe basak. Mezandam. Esumata. Itoko. Basak turo yo endambu basenga basaki wakala pe ezanana. Ezate hein? Kitoko te. Nabakisa to na tika. Bakisa. Allez Simba. Neli binoso nini? Oh nini? Oh. Semoul. Basokola to baliaka. Oh nini? Bamela to baliaka. Bongo oyo. Wili to mafuta. Nalingala nini? Nalingala nini? Mafuta mbila. Mbila. Bongo oyo. Loso. Nebno loso, nebno semoul, nebno bakaye, nebno basak, na huile, na sucre. Na sema beto malamu. Bete la nzambe maboko. Nazape na mama moko. Pardon, chesa mwa. Nazape na mama moko. Merci manuka.
Naza pe mama moko abaki akanisa bino. Asolela mama Marie alobi akotika boete. Abi para bi oke kuna mkonini. Nese oke mko babi memela bango envelope oyo. Na bomba. Na saa nini? Comment est maman Albertine? Baza et maman Albertine et maman Gracia. Baza en Angleterre. En Angleterre. Abima par abi même la maman Marie enveloppe. Vous en avez yokanan sozo. Vous en avez yokanan. Merci, Betela Nzambe Maboko. Enveloppe en moyo. Na pesa mboka mama to ya nani? Très intelligent. Biloko olia ba pesa mboka bana. Saki ba pesa mboka bana. Enveloppe na maboko nani? Tolo be mama. Enveloppe na maboko nani? Na ki malam te enveloppe na maboko nani? Ma Marie. Bon, ma vie, Afongolate. Yaka. Voilà, batine l'épisode de $100 pas maman Albertine, maman grâce à depuis Angleterre. Betela Nzambe Maboko. Avant maman Maria Loba, moi on a besoin de Baxoeli wapi. Lelo Swahili. Lelo Lingale. Allez Nanya Oloba. Viens parler, Yaya, viens. Viens, Yaya. Comment on est? Divine. Comment on est? Divine. Toyoka, Obini ndenge ba mama bakanisi bino nde fondation Rabi Mavinga eta bino lelo. Merci Nzamba pambola bino. Apo ndabino kanisa bino poche na bino kaukate merci. Betela Nzambe Maboko. Mwamba linya aloba. Divin baluka bweta caméra. Comment on est? Divin. Tika simbeli. Obini nde fondation Rabi Mavinga eta bino pende ba mama elone maman Albertine maman Grace bakanisi bino na. Je dis merci de nous avoir apporté ces choses ici. Nous te remercions, maman. Calme-toi. Parle comme toi tu parles. Sois à l'aise, allez-y. Merci de nous avoir apporté toutes ces choses ici. Nous avons besoin de ça. Nous te remercions vraiment. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous aide vraiment. Que Dieu puisse vous ajouter ce que vous manquez. Betela Nzambe Maboko. Allez, Yaya, Nanya Oloba. Yaka. Yaka kaka problème est-ce que Oloba va péki ici? Toko zanga kolia, to zanga pia Oloba. To bani pano guys. Comment on a Jenny? Na pesi merci na batunyo so bakanisi biso o bakanisi ba pesi biso mbongo po tuzanki loso na fufu lamba
mais bino bokanisi biso bopesi biso tika tenza baorphelin abatela bino aprotéger bino apambola bino na place bosuki tika tenza baorphelin afongola bino baporte abatela bino na libota na bino na kombo na Yesu. Na maman Albertine, na maman Grace. Maman Albertine na maman Grace ya boza opambola nzambe apambola bino afongola bino baporte tika te babitumbola bino nzambe aorphelin abundela bino pe balongisa biso na butu na moi. Amen. Betela nzambe maboko. Allez. Merci maman Albertine d'avance, maman Albertine et maman Gracia. Nzamba orphelin apambola bino. Na o botindeli biso tomoni yango. Na batu nyonso pe ba participer na nzela na bino. Tomoni nzamba orphelin akanisela bino. Bisiko bokauka yende abakisela bino ya mingi. Pote ya nzamba orphelin pe mobali ya baveve. Biloko tokolia esunga biso. Nzambe na retour abakisela bino esusu mikolo ebele bozanga te abundela bino bitumba na bino vie. Merci. Merci beaucoup. On va terminer avec maman Marie. Il y a une responsable orphelinat Oyo. Tobani goya tant bana mso baza ba bébé ba koli vraiment nzamba zo sala. Maman Marie Obini. Je voudrais parler. Merci Papa Rabi. Yambona bandi na yo parce que banda oyana papa mosali na Nzambe papa de la foi botika kabisote na nzela na yo toujours papa a délégué kayo il y a des fois peu oyaka na position o Nzambe asali pona yo vraiment Nzambe apambola bino nyonso parce que délégué peut détournaka ce que yé que délégué à comité et koko komate mbale belé tozwaka babiloko wana mais bino Nzambe amona bino parce que bino bozali pont oyo ememaka biloko epai na biso posala liaison Nzambe amona bino Nzambe apambola bino na mona sepeli komona pe ba mama na ngai mama Angèle mama présidente il y a protocole national alors il y a CFC mama Bibi molandi na ye pe mama na biso Lola oyaza ko accompagner bango pe elongo na travail yango tika ete Nzambe pe na nzela ya papa Jean-Paul Mayata o bamonaka bilili na ndenge ke basungaka bato alibanda basungaka biso tika ete Nzambe apambola bino bino ba mama oyo nyonso bolataka souci po ngai moko na kokoka te ngai d'ailleurs nazalaka na eloko te mais soki bana oyo baliaka ezali bino po ngai Nzambe alobaki na ngai ke namona kitango azopesa vision yo Nzambe alobaki na ngai ke te yo okogarde bango mais bakorbo nga moko naza kotouche bango baza koya lolenge mokolo papa de la foi akomaka onga na yebaki te onga na salaka demande te mais Nzambe amonisaki ke ya solo likamwa yebisaki nga na se ya ndoto ezali bongo tika ete Nzambe ya borphelin lokola bango moko babondelaka ayeba kotala bino ayeba kozongisela bino po ye moko alobaki ke oyo apesi orphelin ata litanga ya mai ya déficit na ye Nzambe bongo Nzambe badefisaka ye te Nzambe basungaka ye te ye nde asungaka ye nde apesaka tika ete apesa bino ya koleka po nga nazala na elika ete orphelinat oyo lopango na bango approprié ekouta epai ya bakorbo tika ete na kati na bino nyonso bozwa mbongo oyo nani bozwa te oyo nani otanga te na nzela bageste ata ya moke ozomona ngo moke me Nzambe amoni yango ya minene. Merci maman Marie. Bon pour maman Albertine, maman Grace. Maman Albertine ndenge moko na lobi Nzambe ya borphelin afongola bino ba porte bokutana pokuna na mikili ezana batu oyo bazana na mbongo me bazoluka na wabe bakene kotia tika ete mokolo moko tango bozokende okutana
na mutu bokutana na batu oyo bakoki kosunga bino po bosunga biso bafongola ba porte nzambe afongola bino porte ya minene po ete bozwina bino esunga bana oyo. Merci Marie, merci beaucoup. Je sais qu'on va prier. Safranaga to sambelaka. Namuni malola kuna déjà na bana. Malola et salut ondenge nini. Je pense que c'est la première fois comme un orphelin naki. Non, première fois té. OK. Et salut ondenge nini awana amiban. Oui, salinga bien makasi komona bana na biso boye kozala na bango elongo donc na sepeli makasi. Na sepeli vraiment papa Rabi. Merci de memi bisoir. Merci beaucoup. Voilà, et ya Bibi. Et salut bien, n'est-ce pas? Ah papa. Bouti kilte service après toi hier. Voilà papa, na sepeli vraiment do memi bisoir zamba na liboso na kota na orphelin o mais et sepeli singa. Donc zamba pesa biso pe makoki biso pe to sala nde baninga musuba zo sala. Donc ngamba lati souci wana. Nzambe so ko pesa ngata moko ta muya mukie pona ya ko soutenir bango. Donc nde na zabo na tondi ne sango na tondi pe na passe na mawo. Donc ngape na sala kaka nde baninga ba osala. Nzamba sunga, nzamba osala. Maman Zelo Baxi. Na sepe makasi mingi pa Rabi. Komona susuba na biso lolingi na bayambeli biso eloko eselinga susu esengo po mama Marie akota bango sina bonzambe nanu yango na liboso na lolenge bazosunga bango ndenge bazotanga nzamba sunga biso po biso pe tokota makambo yango eza malamu mingi ezala kaka te ke non papa to pa Rabi me koma CFC mobimba to tshelo boko pona ko soutenir ba orphelina nyonso po mama raza déjà ya biso bano de ba koma ya biso. Merci. Nzambe vraiment mona biso. Merci beaucoup. Et ben voilà, on va terminer. Je dis merci à Glodie Mbala, merci à toute l'équipe de Kilongo TV, merci à Nathan Kifuta, Trésor Tingi, Gauthier Kele, merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur du Christ, pasteur de la foi. Merci à vous papa, merci à papa Fiston Bassende, pasteur Kossi, à tout le monde. Je vous dis merci. Merci beaucoup à maman Albertine, merci à maman Mati, merci à maman Grace, merci à maman Suzanne, merci à maman Maï et merci vraiment à vous tous. Et on va prier pour clôturer avec les enfants. C'est beaucoup pour ça. Il y a un petit chantier qui est à pied. Marinette. Chantier me disait prière. Tu as bon dépôt de toi na soirée, tu as besoin de l'église. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci parce que Zanzambe a solo pe a bon moi. Mama kasi na biso tende to sangani ne sika o. Eza Seigneur gloire na yo pe grâce non de sangisi biso tous ensemble. Seigneur to lamuka ki tongo to yeba ki journal de londenge kozala te. Yondo yeba ki ngonga nyonso Seigneur. Yango to pese merci. Seigneur to tiki lisusu le reste à moment on a c'est à gloire na yo. Batela bandeko ba kozonga Seigneur. Qu'il tia soirée à lelo na c'est à puissance na yo Seigneur. Tika te yo mangi sa puissance à lola likola bandeko nyonso o bazo ko soutenir biso à tout le temps. Tika te yo no conduire papa Rabi dans la vérité pour
toza nzambe moko tondimela tondelika ya solo pe ya bomoi. Olobi la religion pure et sans tache devant le Seigneur notre Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves. Seigneur tikete yon tozala soutien bandeko o bazo ko soutenir biso. Yo lobi na Jérémie 33:3 invoque-moi je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées donc que tu ne connais pas. Ozanzambe ya solo pe ya bomoi. Seigneur Pierre na Jean bazalaki ne lo côté mais azalaki na paralytique moko azangaki biloko akolia abandaki kosenga tout le temps Seigneur bango ba répondre que toza ne lo côté toza na or te argent te mais o toza kaka na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth telema pe tambola pe atambola ki Seigneur elongo na bandeko batato la bolamu na yo biso toza lokola ndeko azangaki tobandaki kosenga na tonga lelo kutanisi biso Jean lokola papa Rabi pe Pierre le coup là-bas protocole la biso Seigneur. Tu que tu n'as retour bas à la bénir. Seigneur, tu que tu vas bénir bango. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot ne s'approchera de ta tente. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de la protection moko na moko. Mon côté abou mandela. Mon côté mabé comme la haie. Mon côté malheur et de la partage na haie. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Seigneur, pour ces moments, Bapambo Libiso, Bazala sous une fois de plus béni. Bakoko qui ko détourner biloko, mais basali angote Seigneur. Balani voix na yo, batamoli na bosolo na kobanga yo, bamemi biloko vers le destiné. Tu que tu na retour na bango bazana ngope besoin. Mais Seigneur, tu que tu peux sa bango ya mingi ya koleka na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth. Gambo tondimela ngambo merci beaucoup. Bisoki. Ezalaki te posa motema nanga ezalaki te pe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akodolotinga na bolenge na se retrouva na balabala se pona kozanga babote nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Sors vite. Zona bidona, keto kamai. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama wale ezalaki te posa motema nanga ezalaki te pe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akodolotinga na bolenge na se retrouva na balabala
sepona kozanga babote nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien l'obus ne méprisez pas les orphelins. Kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poanye eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyo lera motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kombo nani akokonsolenga na douleur oyo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema na ngai kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema ya ngai kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda baboti natikala na susi na motema kozanga bino na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga baboti na mokili yango ndelikama matondi na bino mpo botikelanga kombo ya Yesu Masiya Nazareth trésor précieux na ngai. Merci Fondation Rabbi Mavinga.